Bolingo site ya Sikebimi Mopepe ya Sika Mopepe ya Sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamou Iranium de la presse. Alors vous s'abonnez na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awandesika ngana kosala ba news, awandesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te, na n'importe quelle animatrice ou animateur te. Christelle Lopungu Mamou La Rose, l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois te Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel. Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dolaren overdose Mbila na Lausanne. Baya na basangola bango awa. Sita solo yango. Site zanga rui. Site zanga binemite. Baolela. Baolela. Mema miso bimate. Baopola. Me baondimate. Christelle La Rose. Christelle La Rose. Lopungu. Mamou. Iranium de la presse. Ciao. Salut très chers internautes, Nebi Boza est belé de partout dans le monde pour nous Rolanda Bisso à travers votre site, votre chaîne. Au Bolingami, au Bozo s'abonner, bon continuer toujours à s'abonner à CL News TV, mon PPSika, ma Sika, ma bonne année, ma meilleure vie na bino parce que tous autres côté déjà en 2017 pour ça émission na souka 2016 donc non présenter bino déjà ma bonne année, ma meilleure vie, zame azana bino, abattre la bino donc ma kamala mou toujours trop d'avance kaka ndenge balobaka trop d'avance na 2017 nzambe azana biso vraiment car ndenge na prometa bino toujours ba news toujours musala sans polémique sans lokuta biso toyok soto sur information toyaka lukanka na source ezate ke toyoki ka boto ke balobi pezala na ngo bien te quoi balobi za bien te mais vous ceux qui loko lo publier ngo tout la nos la concernant bien les concernés ce que ça solo lo biso peza soto bon tiki na kaka yango biso te ko lukalelo mao givu le balobi star munene ya mboka o babi moi moi ça la fierté ya ba artiste comédien nyonso to ça vraiment honneur ya ba fille nyonso ya théâtre vraiment nazara fier na parce que na linga kepe mingi donc ma star donc na benga kae nde na so ya mbeli bino ye vraiment to sonné mon qui 2016 pe et comme na suka chaka to chaka ngoka batcha ngoka mais to ebite chaka ngo to 2016 vraiment chaka donc to équipe chaka te ezani Mao qui voulait voilà nazo PC Jambo te bonjour Mao. Bonjour Christelle Mamou. Oui, santé bien. Parce que merci pareillement. Et Nzamba sali grâce, on est là. Toza na makasi na bisoté na manzambe. Pona bolingoni. C'est pas que parce que tu confité en 2016, c'est que toi na mabete. Et ça Nzamba sali biso ngolo pour tueba ndeni to kotambola comme ça année auto bandi tout changer na mon comportement. De changer na façon qu'on vivre façon aux ana bat te baké nzambe kaka sai mobulu vraiment ça nzambe mobulu bino moko boyebi tout ça vraiment mukesi tout ça vraiment rétro il y a 2016 quand même Mao qui voulait artiste et comédienne après biso moi c'est le rétro il y a année 2016 pour na eleka ndeni. Oui merci Mamou pour nanga 2016 eleka vraiment bien eleka bien nzamba sala ngolo eleka vraiment bien. Sauf que na côté musala na théâtre na jouer vraiment mingité bilo na ngamo ya chaka na salité na cependant que moi muke par rapport ya moi maramona zaki na ngo personnel il fallait qu'il na pemisa na masolon mais ya banzonzi mususu na travail na baninga na ba producteur ndenge zalarara je crois ba baza branché na monde internet ndenge comment na ba chaîne internet c'est belé je crois ba mon na biloko asika auto saleza donc mususu il y a tu sais des fois bâti on peut te yeba na bisoté ezara bosali kaka producteur kuna ki au chaîne titre né sauf que nga avec na invité na yeba futa caché na la jouer nanga et puis voilà net auto ça na et bakata tout ça qu'on a point noir n'est même pas titre nango mais j'espère que dans une semaine ko bima déjà donc en 2017 déjà oui na 2017 on a bakata bazon déjà
Voilà, merci. Et bon, ce que y a pourquoi aussi pendant qu'il y a un point ni qu'à faire privé parce que micro ba point vous cacher. Au moni mamne ça comme micro c'est que musala oyo par rapport en tout cas et qui déjà donc qui déjà et ça a mis sur ma casse ndo monitor résister non musala c'est baby parce que lelo musala les a souvent na cacheté donc salaire vraiment micro jouer et balakeno proté qui ngana foot nga bobo ezate ndenge kaleza ki pas ba arme lourd obi ke ni na jouer na arme lourd na zo autant na jouer na major zolo bisadi na PC mbote mobala Janine Bitina ozo autant na jouer na honorable Alpha Bokolo ozo autant siko blo ngo eza bongote o jouer na Rémi Kilo ozo boy mais ce que ça ka oye ka ko jouer tala kaka ndenge ko matala kaka Nicolo Mozo Réni mikolo tala kaka te jaja wana seke funa la lebele dona la lebele na récupérer nazo atana ngai ya kokome belé po na groupe Chaka nebi ke calamité 2017 na lo ba mingité tant na koma après donc 2017 d'ailleurs na fin janvier Chaka donc ebete lo mo krisen na ebiso Nzambe ga yedenga nyonso makambo ngate kise nasi na lancé ba appel belé na ebisi Beni Makoso na Orléans na lobby na Lembi na ebité zarani nyango qu'est-ce qui se passe na poto na yebati nyonso makambo kise et si la imagine to tuna siko 5 ans pour na tunango na novembre ya 2011 donc siko 5 ans plein mais ebimate na yebati nga na so caché nanga na zo caché bedo bana no samsa théâtre na zo bonbon te donc papa so caché belé mais bima pété apesanga non seulement caché apesanga vraiment mbongo ke no ngamoko na ces produits to na ngala sala bon Beni Makoso ya pesanga mbongo abinanga mao sala film na sel film bateau ba jouer imagine à jouer ça 38 artistes et comédiens mineno ebi ba 28 vie de loin Pakaloui Sundiata Miraesa donc Modero batbala qui tellement belé bazo ambo na bango sans problème ngapi na série tu vas na kati bien makasi meti le lebimat pourquoi raison il a fait ça donnez-moi autobenga et na zaina voyage est-ce que ma otinda ba photo pour ba sala ba fiche na tinda ba photo ba c'est puis ba fiche donc nous c'est si là parce que toujours pena douche m'ta si ça montage na poto et si la dernière meti ce que ebimate na comporter pourquoi en tout cas tisiko en tout na tuna kepe soutien na tuna kete bon de toutes les façons eza produit na ye nga sina zoa caché na pina sam salange si donc et tikalisiko yenda sama mais c'est ça le mal oui exactement comment ça la passe que na promettait ba fanatique lo mon boye bazo tetilelo et puis na tia moi extrait on a tia na YouTube tilelo eza so tali ba vie Christelle leke déborda mais tilelo na Facebook to na ngango donc c'est là qui na kosa bango Beni Makoso pardon cette fois-ci luka mona 2017 obimisana nyoso makam ce qui yo moni ke obimisango te yebisana na sala remix nango na bimisango parce que 5 ans passés moni bat nyoso bazaki un peu ba miyoto mena siko bat ba fungami donc est-ce qu'on a correspondance té par rapport à musa ndenge sala apparemment et ko perdre de moins équilibre na mukie donc ce ko bimisango te ngeti kana na parler misé na evita linge ka edengai na bane mamsusu bon mais ça peut arriver à Christelle parce que na moment na maman mboya ki mo ebele peut-être à mon que façon ko aider mao apesa ngambongo au monde Beni Makoso mobala mundu na bengaki aza marié apina bana na ye siko ko kamata ngambongo ebele bo pesa mao ka boye peut-être par rapport à tel que non comme aza artiste na soutenir ka Evenet apesa ngambongo na sel musana nga yatike na ndako bo soko obimisa monte Beni Makoso au message à suka yebisa na sala remix na bandelango na mbongo na ngamo na sala ngo na 2017 bima ko poko na mbongo puis maman na biso ka boto buna santango vraiment et donc 2017 mon pépé asika loko la CL aussi voilà merci à Papine Zolomé ce propriété privée merci à Chimène qui est là merci à Judith moi s'appelle Judith na yembi mao kando lobaki na yembi mao bibish na yembi mao monika nganu monika chilanga na yembi lelo mao kara ndenge bobenga ngai yamba mao ezani yamba mao yeyo donc azawana pour répondre à ma question na biso to so eto mingite
vous êtes invité à répondre à des questions et puis toi et non bonne basango ya bébé on dit qu'on a basuda fala oui bébé ça bien ça très bien Andy star fils à maman ça vraiment bien ça maman lekinae si vous les Zulu 21 petite sœur on a tiqué vivement la mère yim tazana donc Andy ça bien tous ces Mikani, petit frère Jean-Jacques Mikani à Djobou, en tout cas, à soigner comme il faut. Nga monta on a mona et ça langa, oui ça langa bien. Na comprendre que banda kala sur na tika ina na ça va faire nanga, il nga empêcher ngate. Donc en tout cas ça fait bien. Bien, moi le comment nous kaba kwenda donc ata lelo ke na Sudaf te bi ke azana donc. Donc na kuna souci na kende ka pour na kena mona ngai pour à l'aise non. Na comme na posa monnaie parce que ça fait longtemps. Bientôt une année et demie déjà. Une année 8 mois 7 mois boy. Ça fait longtemps. Et puis que depuis nazana na botaye na to kabwana te. Premier voyage to kabwani du coup une année 8 mois c'est trop. A manqué au début mais c'est quoi comprendre nae. De soit bengaka I love you maman. Bisous, je t'aime Andy. Quand on comment I love you maman, Andy, je t'aime beaucoup, je t'embrasse, tu me manques. N'aurait pas si dernièrement, je crois, il y a les 24, il y a maman, au copo, on a les 15. Oh, il y a les 15, on a les 15. Pourquoi? Pour tout le monde, on a. On comprend qu'il y a fils à maman, on a posé dans la main. Par la grâce de Dieu, nous avons mis à côté de la c'était une carte dans mon éclaté. Merci Mao, merci na bandi ko bazo na biso moi makele moko za libanda mboka na yeto soki oza au courant non. Oui makele les libanda mboka ezaka ke ba otuna ngai na omona na te ba pièce na ngai chaka ba to ba na ngote ezani na ba émission na ko me présenter na omona na te. Na prometteur qui ba minanga ba fananga ba balinganga mi peuple congolais no san bana ba lilanga fort Christelle na si bon kalaté bozonga parce que ndo boya même interview na ba ina lubaté na vanda ka boy à part place na koma ko kolekisa ba moi ba blo na ngai na Disco TV papa David donc Disco TV kuna ne pose avec Mao et comme OK kuna Disco ko koti au mona soit na John Image bon mon ngapé mais biloka kalakala na ba na lekati te na boy na ba na lekati makele wana tutolo beza pe pona wana pe na mususu oyo ezoleka entre papa ya Andy na madame nae donc maman ya bana nae mibale la brune donc mbutu za kasi babi mao préparer mao mto a luki qui mekota entre Jenny Christelle oyebi lelo solingo za la bien à vie. Yo moko nanu il faut mi luki la kimia yo moko yo soza na kimia te kolkamte lo kimia te ngaza na mutu ni tika na zo kimia nge pa yesu tant na sukaka na fukani na leli c'est rare au monde na kin église na ki sa pasteur na nga Marcelo ki no papa di na zabo na problème mo bezo déranger nga basalinga alla kisanga tellement ko luka nzambe wana de c'est-à-dire ceux qui na souki c'est que nzambe wana ndi azo relève de place nga na suko le na ki no mona pasteur nanga na kinda tout en église so na besoin ko mona ebo na ki ata na cher ska pasteur a telemara na fukam na ebise mama na biminanga na lekisi journée bima na église na sambe ti minuit ata 23 na bimi au moins au comme soulagé au comme dégagé au comme bien mais ce soir ba il a ko kimia enfin kimia monsieur yelo maladie yelo ba problème au moins que le ça kimia yelo susu mbutu na mutu donc mutu il faut kimia yemoko ngaluka kimia na ngamoko en tout cas na ebité nini eleka ngaza Congo na ebi mambo eleka te en tout cas kina vona mambo na obi ke oyebi mambo eleka te entre Janina la brune ndenge ba bazo putaniko mais éviter la zone quantité mais tu éviter parce que internet ça m'a belé sans moro ya mao azosenga nini kimia ekota entre Janina la brune ndenge Jani afinga que la brune alors mao na ba photo so ki na ba site msusu ya bande bazo na ba photo ya mao image msusu mao a lati elamba ya RDC abami kutu ni logo awa donc voilà un match contre Beteki Léopard nani na équipe pour te passer 4 ans na Marti nga na 4 stade de Marti pour nga sport mingal kamambo ko mangai
mais vous n'avez pas fait mamboka makile futanga ndina kinde même pas mambo RDC ce qu'on a mambo il y a un rapport donc mawa c'est là une image montée oh na biso ke ngana sala image montée depuis 2016 apparemment na ça émission non na sala émission té à part émission na ngamoko na ça qui préparons avec Give il y a la Disco TV à part wanga c'est l'émission msouté que non attends par téléphone tout le monde a bengi au je ne pas ça na conseil émission na téléphone tu n'as pas le temps ma chérie na deux soit téléphone dans le sol la cabo l'émission téléphone ça la moko on a vu zéro ma bia à la liste au monde alors na la 6 bien zéro merveille mon vieux baby l'émission marocaine na ça la téléphone na Jésus oh ça fait longtemps ça fait 2 ans passé on a na jobu ah ouais même pas na ça l'émission moroté na téléphone na en tout cas bo excusez-moi ba bande konanga na salle émission moté na wanganiti ezaka ke des fois mutu azuka image assez non boy muni makambo ya internet na loba c'est mo tenge comme langa sependeni parce que na pese ki mo conseil pas ndeko mo azalaka mao na habité et mon na ko comprendre nanga na habité za musa na e aza mutu a média esengeli aluka mo ba information na e puis aloba tanga pe ko munanga panza pe ko munanga eza mabete parce que na ko yebana mais deux fois ça le rappelle bien et mobwe so ba makambo eza solo moni e pona respect na biso artiste na bino mambo solo et ça la bien surtout que Andy na 11 ans a bi ko naviguer ordinateur ndenge mukete à côté internet amuna ka mama boye bêtise maman boye ça bien ce que le on dit à otala mon image mon papa ya on dit azo finga to benga maman parce que aza moi si ya papa aza moi c'est papa malgré na papa bazaso ensemble était papa na maman bazo soit dans internet en tant que mao mukolo ouf n'ébité en tout cas je suis désolé nazala jamais marraine na mambongo donc n'ébité na olobani batu baswani isa bolingo na bango peut-être ya façon batu bako ko sama na bango imba mso ya stratégie peut-être ça et l'homme je ne sais pas parce que wana les likambo à couple il faut ce ko kulukande ba couple wana ba éclairci bino qu'est-ce qui se passe donc pour nanga mao rien à voir ils allaient singa na couple nanga to discuter na ndako na couple nanga puis na benga Christelle ya ko filmer mobali nanga ya sabwe to boyfriend nanga mo Christelle ya ka kende na adresse boluka mutu moko mone boy tout n'est marambo mao parce que non il y a na sens non il y a na sens que nga mao so na distance na boyfriend nanga na obenga yote presque mamuyaka tuna mobali nanga pourquoi to solo pourquoi to disitaki mbamtu to wela ki mbongo na ngai na sasuki ma to wela mbongo nga na sombali papa yusko presque yokota kata bolingo nanga to yana sens te bon je ne sais pas ya ngai na ko bengo que c'était pour oza interview parce que ngana mec na to soigne et conseil ma bonté attends que moi si ne bandi na ko gérer ma nanga ndé na ko conseiller mobile na ngai entre nous donc par rapport ya mouvement na moni tellement na tali yango te na ebipete na ebinenge bandelité moi et puis na lobango exact sauf que ça couple soit na ka couple soit na ka ba bunda rapé c'est normal ouais lobango exact mais ce qu'on a internet c'est tambola non ma okuta ko seka la brune ndenge la brune na Jani eza ko barder ma wazo seka ba tikutu banzembo na boy donc mao azo chola la brune po na la bruna nani na Jani baza ya kobeba donc ya kobeba na jeter ya kofinga na donc ya mamu ngandi na zabona no na souhaita malheur à mutute wana za ilo aliboso na souhaita malheur à mutute ngana linga prochaine ngalo kwa na milingaka wana soki pino ozu pina tamu ko mususu en tant que journaliste en tant que artiste luki nanu koluka moi ba information na source penza origine na côté na côté na leka côté na futela ba ebisao ngana ko ka passa muté nazana ngote na naza moto na zoate nazana nga mobola mais na milinga na vivre en tout cas na ko mona ndeko na mobola souffrité donc so nazana 1000 francs to kabla 500 ngana tala lobiti na tala lelo wana moto ayebi nga ebisao mawa tala nga so nazana ngosiko na tala lelo parce que si on a économisé entre na ko bima na ko ina kufi et puis mbona etika batiko réunir nango donc nga na tala lelo so nazana on a peso 10 francs to kabol to linga na passe ya mouvement na koka ate donc na lingara na lingama ma besoin mutute parce que nga moko ceux qui m'a bémo seminga soit kanga tellement
histoire nga pona zo kimia il faut que na nzela nzambe na conseil ya mutu te ngo contraire conseil e bakisa nga passe mais naza ba minanga o atana na problème lokola na sinzola naza Sarkozy il veut te projet ce ka likam allô ma copine Fifi Kongolo en tout cas sans blague ngavuma baninga nga babenga nga te po ba bisanga likamu boy mangamo ya bato na s'intéresse mamba baté et puis on les a principe na et puis na sine bisa bango ngata Fifi Kongolo moi ça papa Yvan na pese mbote ma ba terrain que makam nanga to swanga no makam nanga na yo do likamba muto ma o moni Fifi Bordeaux ayaki awa salaki ma o moni Mimi Mayas na New York asalaki azungsaki ngana tala makam nanga ngato swanga no makam ngai na mam na biso donc ngama bat na kota ate. Voilà, merci maman votre kota ate que en tant qu'artiste et en tant que maman parce que le bel là ozana et le bel qui bon maman vraiment makasi en tant qu'artiste en tant que maman na makambo ezoleka entre la brune na Jani Fay papa ya Andy conseil ni ko kopé ça bon. Désolé maman tout ça à la fin de l'année je crois 2016 ici à Lilo lobby déjà jour mois 1 2017 et na mambo belé les expliquer donc par rapport n'a pas sa programme maman il ça bien ma classe parce que il y a Roger Bizance mon la suka Bundes les doyens Christophe Mafuta na Château Rouge mo bala mandé fa pembe azela obi nga avant les kaboy donc des abo ba coachanga déjà ben non na maman okoleka maman ko sabo donc na koleka na TVT pour kaka bamona ngai ndé na zaki ndé na salaki ndé na zongisaki donc quand je passe à la télé pour informer quelque chose est réel ou ba fananga ba ozela ba batalanga donc et ça nga bien mingi surtout de continuer va masonanga. Merci à Mao qui voulait merci na bandeko so zo na biso to zonga to kota na biso na mamba chaka parce que conseil exact na part ya Mao qui voulait chaka non pas exact na yebi eloko te yebi eloko te disons na kota exact na yebi eloko te mais baningo bazan a poto des fois ba benga ya musa na biso pe si y a un problème na pesa conseil pourquoi pas na pesa qu'on manquer conseil était les conseils ba concernant likambu ce que ça mais il y a rien du tout au conseil ni. Voilà, merci. Mais yo na papa on dit contact que ça non est bien bossola. Na bien. Ne voulez m'emmener des ala kaka. Na continue ça. Na papa on dit na ça bien. Sauf que moi ba contact peut-être mon boulot mais na za na m'emmener donc voilà. Pona question on tout nous échappé nous a bien à tout yo na papa on dit quand même boza bino bien bosola très bien malgré toi que boza la ensemble on est ba non partout non maman mais webi kinga na za na promenade comment rosa ennemi ya papa nanzi ngasa promenade c'est mon vieux na pese mbote be ba merveille papa na Lasconi papa na Deborah papa na Janeli papa na Andy Star merveille nous avons battu là-bas. Merci à Mao qui voulait vraiment tout son émission na chaka ba bombe l'émission ni chaka to c'est to lembi ponga mama na lembi na ngai papi nzola meso na lembi na e chimen ki la lembi ne na ni kutu j'ai fait ma fille de toute chaîne elonga mamba moko abi ko elonga ma oyebi ke biso awa to mesa na ba théâtre na biso ndenge to sala to sala ba bilo na biso a vite fait Christelle maman pour na manque ya ba moyen na ba matos mais nazu penza tamingi pour na filmer nanga o na sali mo ba film mo ebele merci beaucoup na ebi yo petite sœur à parler donc pas no matos kuto na ko senga ngote mais ndo so o lakinga bosser ça dit que na cameraman na biso ba monter na biso ba onos donc ba ko na chaka donc ba chaka comme ça ba ko chaba ngo peka parce que loko ya makasi nazo promettre Christelle zila comme yo ndimi ko idengai là au monde mon salo comprendre parce que ah na vu espace na chaîne moko et puis na chaîne moko boye il a mis ba série nigérien ah mboka biso ba exiger ngai ba série moko et ça la pinda série pas trop théâtre donc naza na tasko na bana ko tourner penza comme il faut na zola ngo penza moi tata 2 semaines à tournage pour que non na ko ça pinda pour ça na bango donc chaka bat baza jamais déçu na sala mbelito mkuwa on a joué kizengi ngamuna komango
na c'est moi film muy belé on a ça on a yani konika sanda na senda papa toto matumuna na ça pe bloco ya genre Golo na ça bloco ya Blaise Kalati donc na travail moi bloco belé mais cette fois-ci donc c'est-à-dire qu'il y a ngamuko yangamu penda mao givule na groupe chaka sauf que ba professionnel ba osala mwanda mais pas trop sur basé belé moi 4 plus ngamo 5 to suka wana et ça la vraiment bien oui na groupe chaka pour na ba te ba lenda c'est tout que ba koli susu donc ba osablo moi bien pour moi biso na internet ba osabiso na Disco TV et ça la bien donc pour osablo ramao na Disco TV. Voilà, merci à Mao Givule, merci Mao ma solo théâtre monde de théâtre comme vraiment na kokufi et kufi déjà et comme na kokufi mais kufi et ka YouTube copie ya malonga na théâtre ezate sko chaka nezo ban ndo bandi bande ko na ba esika parce que obi bano jouer na ba professionnel mais sko bande ko wana ba esika ba se retrouver ndeli parce que cop na eso vraiment cop théâtre déjà te monis ko ndingi kopango e kufi et sali ke et pesi biso pe maeli ya koluka kwa améliorer mon ndambo ko changer moi façon ya aussi la masolo ya ndinga omonela ngolobi eloko ebomi bona ebité ba producteur mso balobi eloko ebomi théâtre eza nzonzing pardon eza internet et puis eza pe na ba fan mso babi oui effectivement internet ebomi ba théâtre na biso mais ce que bato babanda ba théâtre eza ba producteur na biso bazali de ce ka basangani baluka moyen moko boya no bimisa ba biloko yango ba cd ça bien parce que ba film musuto ça les ana succès makasi moi ba film kitoko bande kendaki ozoyo ka penzate kena kala ndenge zaki bobimisi film mo na major bo sa film mo na major boye et Kinshasa mais pas Kinshasa et bimi lelo vendredi Christelle lundi au senti que nos films bimi po ozoyo la mbongo na ndinga osanate mais le film bimi nango bande bimaki oka merci na oka kilibanga merci na oka kilibanga merci na oka kilibanga ezala soutenir monisco yo moi crise et côté paiement muke na monde ya artiste mais pour nangai comme basi ba côté ki na monde internet singa na longola ngote biso stock nango sauf que ça ce qu'on ndinga li solo et comme li kamba li solo parce que ngai na papa David surtout solo li bien apé singa muke na raisonner pe batteur nanga ba olia ka mbongo théâtre awa naza na chaîne moko na vue awa et pas na biso eza eleka ezo un peu partout dans le monde ceux qui eleki kuna na vue sponsor na zo quelque chose nanga ba ko zo kaka ba moya ko lele ko mebele pinga moko na no bimisango na salle film na ngana ke na jobu na multiplier ngo ata na chaîne na teki na ngango bien sûr que oui pour organiser quelque chose pour so bi otela ka bon internet mamolo ezate parce que ezana mutu mo awa kini yeso ebimi boye à partir internet azui na e a multiplier a noter ngo 1 euro awa oui mais c'est quoi net par exemple na friti be mission na bino et ça la bon parce que moni babilo qu'on a biso na internet c'est plus communauté congolaise ndilanda ngo alors que ni na jobu ba bi ke mao aza de jubek c'est ba monika mao qui c'est amba ma olingo lingate dem si vidéo na dani image bobi misango ata olobinde ni dani image na dem si de matika songo ya chela donc voilà merci beaucoup donc dem si vidéo na dani image ce ka ba monika mao dans un mao na bango carrément alors bimisa émission na po bandeko bazana jobu batala pinga ça fait longtemps ba moninga te ezala nango mama bete mais nesi ba bloko lokola ba théâtre sur ça la question on dépense beaucoup mais to gagner l'autre donc et ça m'a passé mais avec le temps to luka keno ceux qui nzamba osunga gouvernement na biso luka moya ko valoriser un peu artistes et comédiens parce que tout le monde a ba théâtre mususu kana banda ba pays mususu awa otela penza boye okana mutema passe mais baza bien organisé que biso et ça biso quand même passe ba luka moya ba bongisa na biso bazela ka teto kufaka ba pesa biso zo fele ba pesa no zo fe na de transco ba ki okundao yango te mais toza ba artiste mo koni awa avant que za carte ya pamba au carte d'artiste au dépasser $40 quelle somme $40 carte d'artiste carte ya pamba oui to le na net ngai na le on a TV na biso wa formulaire $5 ba papa na ba fonctionnaire laisse bango 5 OK kuna capti 15
50 $ pour la carte d'artiste à Pamba. Oh, tu es là, on bon côté. Hein? Groupe, mais bazondeni. Na bambo na wa kelozo. Bakata ngo pesiko et protéger mandambo, il faut y banape. N'est-ce pas bisonga maona bimini na kinawa na Chic Lwenge na groupe Simba. Moi passage muke na Sinar. Donc na travail na Tito na ladi. Na Tito na fondé nani ayaya. Adi Muzuri. Donc na travail quand même na ba grand ministère nanga yebinga bien que ba yebio il faut kende pour na carte on toujours quand même pour na protéger biso na musuko ki na ba milliers mususu mais ça nango ezata na valeur morte. Voilà, merci Mao, merci na bande konyo so bato na biso vraiment toza awa na boutique Milan chez Bella Dinganga donc Bella Dinganga boutique Milan donc Julien Botalata la yo yebitala lelo yo Julien Botalata le mbokati de la presse vraiment ou mela na tala yo mon collègue malem mais tozo que na suka ya émission na biso vraiment chaleur oza awa Kinshasa na biso to jije ko de embouteillage bouchon biso na suka mbula ana Kinshasa zalaka bon kuna to yebite malilie binzo so biz neige zoko ya donc ya sakana te donc Mao givu les tomo kabana kami to kabana siko ubombe bafani parce que chaka nde to bana ozelango oyebisi biso janvier déjà donc fin janvier déjà chaka ba ozongo en tout cas na promette bino qui est bozala jamais déçu bozala vraiment chaka bo sepela donc fin janvier déjà bozala ngo ce que moi arrêté c'est même moqué peut-être il y a à partir à Kuna n'est pas papa David donc on en tout cas avant les 20 déjà à Ozanango donc voilà qu'est-ce que vous voyez quand on a bilo ba nzonzi ba théâtre ndé comme ba système en mikolo yo ba peso $100 retourner $100 retourner na habité Mao yo pour Ozana ba jiwa ba peso $100 retourner ndé mutuma sali film mo ba bengi sibino ba artiste na ebisa ko ne bande mamu caché penza ya musala ye bana souté caché ya musala ezali souté mikolo kutu bana dage mo bazo benga ngo boy na ko devrait ba secret nyo souté mais musala penza esimba tena en tout cas ba producteur Arme Lourd Titikalu Major Bisadidi Alpha Bokole bozav mebele bozé belé boye banane ba collègue non ming ba olela mikolo trop pour na producteur qu'est-ce qui se passe entre bino ba producteur ba collègue bino olela ka so pour no ça no travail donc on dirait musala mikolo bino ba artiste comédien ba producteur on dirait boye kana jamais to moni so jamais to ko kanga mabinemi na bango so quand même na producteur le lot c'est que monto na za ingrat aza ingra pourquoi parce que le lot donc herba théâtre solika pour nous quoi attends tout les antenne a moi théâtre ça ka local moko Brazzaville à cause de biso mamuke mais toza qui vraiment to ebana kana mboka na biso mais le lot grâce à ba producteur grâce à ba producteur ça que non to bima lelo to yeba to comme international ce qu'on manquait pour tes quoi au fingi parana yo moni lelo ingratitude des avements mabé il faut qu'on a reconnaissant la vie parce que ba producteur ba ça les belé et belé mi ba la théâtre le ba comment bien posé stable grâce à ba producteur oh et bon au sans ozingo mongo zo na théâtre na tango kala na Kinshasa a kutango zo akukota na groupe ba sengo demande ba sengo na quelque chose au pesa salaire ou dans théâtre tu na salaire na ba groupe ndinga Kinshasa za até mais il paraît que ba théâtre so avant artiste a joué fou. Oui, c'est là, oui. Tant que au foot, moi, droit mon beaucoup titre. Bam sou ba foot la ngba ntaba comment exagérer. Mon toye ko ye ko le loko. Mon sala ngoye ça na salaire té. Bon bam sou tout monde ba leka ku na TVT. Ba leka na TV mo ko suka suki na quartier ni wana. A singa mutu ntaba na $20. Minene parce que ya utaki na groupe mo bonisi ngai comme na uta et pas ngajaja. Naza formé pa Elombe na leka na Sinac. Na travail na Dina Tito le so na sali chaka nanga il faut elanga na nosenga bango bantaba basi na na kino boko la bo yana sensité wa ki mtema mabe po ba théâtre na ndingi na kishina ba na china kishasa a il faut foutre lango espace to futa espace ya moshi na ba tikina mikie $300 ndo mona mamoda ra ofelete $300 sikoyo ozo futa
oza na salaire te bamisu bakoma kutu bana bango groupe nde bakoma bafuta bana yango bafutaka kaka mpona bayeba nakoma bastar lelo okoma star na Kinshasa ya théâtre nzonzinga eza asu te osukela olela ni olie te ntango baproducteur bazalaki vraiment bazalaki en forme major bisadi wana osenti kojouer okodefana quoi n'est pas changé po bike dans 2 jours nozongisa po major aza siko major ata ye akojouer ayebi nde nazosama bacalcul machine eleki parce que musala bazolia ezobima na basede te donc voilà il faut oza reconnaissant na baproducteur na biso balingaka biso mingi nde babimisa biso na ghetto lelo so toobima tovoyage Christelle okoma mboka mobwe oza mwa moke na yo ofuti guest house peut-être pendant 2 jours les restes bajoue en charge par exemple 2 mois 1 mois c'est pas fan c'est parce que oyebani donc bato babima mingi bayebi valeur ya baproducteur pe valeur ya nzonzing ndenge ezala donc voilà mpona ngai mosala ekufi mais mosala ekufi te parce que baartiste tokufi nyonso te tosili pe te tozali mais nayebi ke na volonté ya nzambe mpe amour toza mwa mosala biso olingi nzambe akotya biso maboko un jour théâtre elongo na ndenge eza ezonga plus que ndenge ezalaki avant eza kaka likambo badeside bayokana kaka koyokana kaka esina. Voilà, merci à Mao Gifu le Tokoko Eba. Relation ni Mao Azala Nangona ba ndekone ba artiste et comédien donc relation ni Azala Nango ya basi ya mibali relation ni Azala. Oui, ngana Azala bango bien. C'est na linga na pas problème te. Na Azala bango bien. Bango nyos tout donc na basi na mibali na Azala bango bien. Mibali kutu za problème te mais basi côté mibali so na problème. Même so na problème kat ba songi songo le ka basi. Basongi sur le kabasi au préfet que moi si oh c'est qu'on fait pas garçon moi tête tout quand on a biso makele les athées au regretter donc mi bal ya théâtre pe bon ya sala msa théâtre msa théâtre mta koloba ko improviser makam avant de ka improviser fa ina sa kali kamobo aluka news aningisi ka bat donc mais pour nanga relation na bango na basi na mi bali hyper bien. On a il y a théâtre après sous bazali bana. Oui, bango nyonso to sola na bango miracle fat miracle metapinga to sola na WhatsApp imo na sona Juliana e ba santé anzi en tout cas bango nyonso Anse Luzolo José de Londres mobala Charlie Malula merci beaucoup ba cadeau e komaka merci beaucoup donc il y a Pofirine Zeliko il est parfait de bon babi toi na royaume. To comme na royaume veut dire à Pofirine to benga roi quoi parce qu'il y a mobile la reine des amonda donc gros bisous à toi bango tout nazana bango bien surtout que ngo za problème de on a qui marango voilà vraiment ceux qui producteurs m'ont voyé à lobby qui est par exemple Mao Basila Bairsi tu bango belé ba tourner vraiment Mao alinga a tourner nani pas se sentir à l'aise na scène non au moni ezaka ke ko travailler na mutu na kombo makasi ngolo bateke non aibo jouer ngelo bateke non arucho à l'aise na scène ezaka ke non koyeba kokuta na kozala esprit moko na scène et puis bo pesa na passage ndo comprendre que o lâcher obimisi na oza na kati mais ça même so bokuta na scène bo ozoko ko improviser te parce que ça limité. Si vous dites bonjour, moi, vous êtes un peu limité. Donc, il y a à l'aise na scène. Nga pour jouer bien, to pour à l'aise que je na baninga, moninga nyos oyo azo tozo pesa na temps. Izaki na lobby ayokinga a lobby na yokie. En tout cas, ça bien. Donc basé belé, on a couté na bango na joie na bango na regretté na ngate. Ba résister za ba film ba fan de ba benga biso sala ba remarque que nous en place on baby seki à place on essaye ki boy. Yango wana. Mais tout ce que la pe comme mon ke wana mon na bino pe à théâtre comme si bino pe ba fille à théâtre surtout ba fille à kala pe sika wana ba bete ba fille à kala o bo sala ba combo on dirait vous allez mo ba rendre belé à CCC mais si vous écoutez bo sa ba to misango te menacer vous allez rendre forme na yebité ngavement naza bien na mutu nyonso o ba ninga ngamsala et puis to kutani to zala bien na yebité nga siko na confirmer loko nga na yebité ndeni na yebité
tokutana biso denoma tokutana point na auto biso ya film ya nani ya Bakata tokutani ngala kene mamnanga privé ya kene pe mamne mais tokutana selfie meni na jouaki to jona ba Bouiboui ba Christian Shoga ba Djinola ba Diane tout ça qui mo ebele tokutana to jouer na biso c'est-à-dire que notre zana biso bien nga ko ina neti muninga na msana na ko envier neti ni par exemple na ina été parce que na prom na été to wele lambati to wela koliati donc to lia na kati donc ba o to lia na pito ko beba na te parce que to lia na to yeba ni ba secret au contraire moi discipline fait ça sinon et ça bien te devant bato batala biso. Voilà, merci Mao Givule, merci quand même la disponibilité na yo outi musika vraiment ekuluka biso et salut c'est vraiment bien merci na bande connu so vraiment libaku ya kolanda biso to komi ko kabana na Mao vraiment to koye balelo Mao asa komi madame to azaka célibataire maman na ndipo to mo lelo mikolo zo kena ka ndinga mama puta femme africaine to lamsu et komi goût à papa bi mikolo mama kena na ngoka na ndinga boye. Qui c'est le maman? Non, voilà, déjà, je suis responsable, tu as 11 ans. Donc, je suis camin, donc, je suis fort. Et bien, les bombage, on a pris un fait, on a dit que pour me kiffer, on a peine dans coquisson. Bamboula, mon qui je crois, non, le bâti. Donc, voilà, Naza, tant on a Komango, you to am cicatrice, you are en on tel bosutu au sac qui sont avant na yao donc naza sauf que naza quand même naza madame donc naza quand même moi aussi donc tu comprends na miso moi to que susu et beleza merci Mao ba fa no bazolanda yo on parce que chaka bazozela ba mona ba filmer mikolo ba filmer kitoko kotisité na ba SPL ça ba mona non ba filmer ezali so kutali kuna mona pire vieza oui na SPL ça ya nana takaza la takaza mbote belé meilleur vie na yo nana takaza na SPL ça mona pire vieza alliance azali ba titre ndeske zo bomanga pire vie parce que nazana on a soma qu'on pas dégo musique ngai moko na sombi on n'est pas dégo musique et pas Solange donc na sombi ni na ngala talent alliance pe nazana on mais à part wana ba film musu zana jouer pe na film tiblo musu vite à vie ya profiré zali na musu titre na habité biloko za vraiment ebele donc voilà biloko zana on ba kotaka na SCP ça ba mona biloko nga eza et puis karaté na Desco TV pe papa David ilunga ba mona pe biloko na ngezali donc voilà ba fa non ba mbote parce que déjà to komi ko kabana voilà bango kutu ba mbote belé na ba fa nanga et belé ça va me ramener so bombelo parce que to ko tambula sika ba fa nanga ba mbote belé o eza vrai que na linga bino makasi na linga bino tant ba fan mimi na sa dosa ba vrai fan nanga eza ba fan ya mbila minu ibalete des fois bien ma ouais ça qui boit séparer le roman boy par rapport les a ngote ba fan nga pinza na linga bino makasi donc peuple congolais nyon c'est sika no suzwami na linga kayo na linga bino mingi ya on a compté toujours que ça msala o na bino ano ekosila nga boy te ça ke bomona nga na leki awa na chaîne na biso sika babi mpe pas sika je dis mpe pas moi c'est sika babi to kota masolo on peut ça non bien par rapport et ça peut passer caché bien ata babo caché bien mais ça va on est là na linga bino mingi ba merveille na bino na batutu na famille Givule Mobimba ya Mimi Givule bemba nyoka si la somonté ya Pofirenze ba bebe manyoka si la somonté ya Fodi Givule ya Nene Givule Sivi Givule j'ai tout Givule ya Aimé de Kabango le pasta fashion Zamba Liège ba mo lié saba na Congo papa na Viviane Kabangu na Belgique na Liège ba meilleur vient la famille Itamba Mobimba na sina ba Givule te j'ai tout Givule Gelo Givule méga boule veut dire on a moi na suka quoi oui héritage de sa famille petit na ndia Suisse masola ma didiwa et famille Givule Mobimba ba na biso nyoso bébé on dit star bébé Fef tous ces Mikani Denise Moulouka bébé Hop je dis moi on t'a accompagné Hop gros bisous à toi et il y a Jimmy Béa
ya Freddy batunyo surtout famille Tamba Mobimba na kata Norvège babi Kaba Betogo Aigle 1 mon beau-frère Kaba Betogo meilleur venayo na Rosie Tamba ya Aimé Tamba ya Noëlla Tamba la Norvège grande sœur Aza quoi mon sang ya Noëlla Tamba et Fifi Congo ma copine Nazali ya ba merveille na binonyo tout batolinga mingi babina relais manganga na kati États-Unis camarade nanga Mimi Maes na New York Odette Koukeme na mobile na bana ba merveille na Toronto merveille na John Image is the king John Image is the king merveille na yo merveille na Elodine Kéré na New York wana wa masanga matutanga batu bera mao pena mtoko beto histoire mao Elodine Kéré tutangi na PG Mimi Maes vedi to tang to banine bo mwana boye Patricia Moutela de la Patria na Belgique on va masanga va te connaître vraiment wana vraiment boye ba masanga na Belgique moi te mana za na fu dide ça complexe il est pas pays BLP je te dis au moins il y en a 4 saisons il y en a lamba na mall ils ont en vrac ils ont maison maison nyoso à griffe mon na monde ils ont partout dans monde là-bas je suis très à l'aise donc nazalanga mukolo heureusement mana kini na okendanga sauf que pour est-ce que nazana nous prêter okendango n'aime koni na okende donc ce qui ça m'a permettre kana kena okende pour ceux qui nanga et même le kabango le passe fashion zamba liège azana e na okendanga ya Roger business moi na suka bunde ça sanga azela kana beta li solo wana ke ya na ina kende donc voilà meilleur vena bino tout bana potonio so Belgique Suisse Paris partout ba meilleur vena bino en tout cas na bi ke Chaka boza jamais déçu na 2017 groupe Chaka nangamoko ma boza moins bien parce que bandeko ba zapi na poto ba soutenir pe ba comprendre que les panis circulent encore Serge Taimba des mamans on des salades cette fois-ci na côté na pe leki na ngaka leki na vedi nzeta baoba Patrick Maloaveni patron ya Global Express à côté pe masola give ya na pe mabeti Patrick Maloaveni alubi ma give na ko deux na groupe Global Express ezana agence ezana ba pompe funèbre ezana vous avez besoin de tourner qui est na Global Express na ko deux en tout cas merci beaucoup na boss Patrick Maloaveni et baoba na Noëlla Tamba bazo soutenir nga keno groupe Chaka et l'examen ba pour moi bien en tout cas 2017 na première tribune boza jamais déçu voilà ba merveille na bandongo sur vous depuis Suisse na zomo na bongo mon vieux adieu Diogène Genève Mobimba mon vieux Paulin Boanga gaz Paulin Boanga gaz ba merveille na ba merveille à Gabi Panzo merveille à bienvenue Kialanda Freddy Lumbwena donc ba fan nyo so essayer nous suivre depuis Suisse donc ba merveille na bino wana na France na moni des données Kamalandwa na moni bongo Maxime Samba Freddy Mbwila Alpha Tangala na Londres na souhaité bon ba merveille na surtout ba merveille na Clément Dangi na grande sœur propre vedia na pinda wala la muki a rejoint petite sœur na ya Karine Manessa moi c'est Anzela Mino moi c'est Kitoko ya Lili Mubilanzi la merveille na vie na les chanceliers des Zimbabwe na kata Londres Mbuta vraiment merci trop merci na yoki ba to bien en tout cas merci na CP chancelier des Zimbabwe mon vieux merci beaucoup et ba merveille nanga ne se rappelle kamoko fimo boya Londres ndo tumbola mingi est-ce qu'on a une informé est-ce que oza au courant ka boti oza au courant je sais que yebi ando tanga mal à l'aise moko ne bizinati akoma benga na mega boule neta zana besoin mega kuma moi chéri ne tonde na componente ebize mosono na yebi ku yete ne informé ko est-ce que yebi ka bali to aboti voilà merci au beau-frère aussi jamais na côté ma bosse que na loba bo ye la chaîne munene bosse mi boy nga mona bani pipi na nga avant na le ka côté misola ni nga tete à Facebook
Hier, on a 23 ans, on a 22 ans, on a mondial. Donc, on a le bail, c'est-à-dire que nous avons le bac, c'était sans se rappeler. Donc, on a mis 6 séries, on a libéré, on a fin d'année, c'est un beau thème, on a Facebook, on a testé que à Longwe. Bah, monsieur n'a pas bossé Bolongwe. Pour pas tout me souvenir, mais on a long abonné, n'ingate, Bolongwe. On a possible madame. Donc, na fille d'ici, na moni bon, ya jarine golo. Babi code à Centrafrique, j'en ai 0027 bendele ya Congo d'Afrique du Sud. Wa ou do nyoko matia ka la référence. Ya jarine golo mbote belé na yo ba merveille. L'équipe mobimba ya JRG production. Cédric Angeben babi le manager depuis 6P. Cédric Angeben BBC de Djoubek ma copine de Dedas, Calvin Kakou, merveille na Sidi qui voulait ba merveille. Wa na za Djobou. Bolimbisanga pardon janvier na sita bango tara yes yeza fin de année tout ça moment en beauté donc merveille ya merveille na bandeko no stu ya Djobour bino tout na moni na Orange Group couple Demas ingénieur Demas ba merveille na Michouka la moisse na Orange Group église à Beth Shalom Mobimba na Times Square Papa Daniel, Papa Emmanuel Mbiye Mukanga, pasteur église Beth Shalom, Papa merveille l'église, nous sommes maman Anto, Batutu, FBT Misande, maman Nathalie Fikipo, Motema Papa Paul Fikipo, Yassa Sandra Mukoko, frère Patrick, Lydie Siama. Voilà, merci. Na FBT. Moi muke kaka na kenanga dirban, na pesaka ba merveille nanga et pas pire vieux nangai vieux o asala nga diba vedi mutu moko ya mana dibana ba yambanga bonte na mbokana babia Claude Omeata na kati ya Dirban vedi congolais no solinga soma mutu ke uti Japon uti Chine fomo na Claude Omeata za référence ya Dirban Paul Mbete Jacques Manita Morokombo Kimi na Cape Town président Mike Alomba Rezé Koulefuka Ale Koulefuka batutu nengana bossa na coffre fort ya Pretoria babi coffre fort ya Pretoria mutasimi mbongo ya Pretoria Kieli Kamuhanda babi le boss Kieli Kamuhanda motema Maria Masaki na États-Unis Kieli Kamuhanda motema Maria na États-Unis bandeko surtout à Djobo na lela bino il y a Dirban, Cape Town, un peu partout. Naslinga Bino Makasi. Nzamba Batla Bino, année à Sika, Nemo Malam 2017. En tout cas, Nzamba Zanabino. Nzamba Zanabino, vraiment un grand merci. Mais nous avons un beau-frère. Babi Papi Nzolames. Je dis mon beau-frère, Papi Nzolames. Je dis les boss, il y a mes gaboules, on a ce qu'on va m'engueuler. Donc voilà, mon bof. Papi Nzolames, merci beaucoup. La chaîne Kitoko, au Libiso. En tout cas, bonne zala. Mais il faut que moi, sinon, star. Et moi, par rapport, il faut comprendre un peu. Moi, boulot. Quand il y a mingi, mona. Ba polémique na biso. Ndenge les gars, c'est les gars zongi saki. Wana zala ndenge en tout cas, Papi Nzolames, merci nous. Na bay na baxete. Merci. Abaka baxete, merci à ma tante, oui, tante Fossa Moulay, vraiment ma tante Michou Mkouna, RDC. Michou Mkouna, RDC Moulay, na Orléans, na France Kouna, PSAP ba merveille na yo, PSAP ba merveille na Noëlla Mbala ma copine, moi na battu ma mère Elvira Mbala, Elvira Mujinga, ya Tchacho Mbala, donc ba merveille na bino merveille à Dynamo Kaka Bongo au tout perdre papa nae donc ba merveille na biskoza na États-Unis donc Nzambe a peso makasi ba merveille na Papi Kaba les grands Kirikou ba papi bazali belé ba papi mvoma bazali ba papi Sokoto Bigas bazali ba papi Mazembe Kabe bazali donc on a ba papi ba kota ba camarade sko mbaila ba papi baza et belé donc ba papi nyoso donc papi Nzolames
Mbotebe. Papi nzola meso NTP Pro de mo yebi bisika ozali donc nzambe abatela na famille Lutumba mobimba donc ma belle famille na pesi bino ba meilleur vœu ma famille Lumpung donc osé belé Vanessa Naomi Tabita John Shilo merveille pe na côté kana kata famille Lumpung donc Eliel pe makolo donc moi na la musanga na 4h du matin donc là merci ba meilleur vœu na balobi mon pas au Fanny 5 mon pas au Five Fanny depuis France vraiment on a présenté au meilleur vue vraiment meilleur vue na Landry on a bien à quel Landry mais comme on est à la Kabongo Frida Kanga ba charme ma copine Zamba Zalon Zamba Baxela et belé na bosani bongote Benina Zama copa de moi yo yebi ma copa de moi Benina donc Nzambe a Baxela belé moi ça mon condi Julia Paola Stella Orgazi ya Daouda Misolo les mystérieux na bosani bongote papa social c'est les Dibois. Un grand merci à Koumou à Pape motema mère rêvé Koumou à Pape motema mère rêvé donc soza besoin mbisa kuka uka made in Congo kandi na lobaka mbisa kuka batanga oui ça solo o nzombo o monganda o ngusu donc luka Koumou à Pape motema mère rêvé donc mère rêvé azana na Suisse. Un grand merci encore à celui qu'on appelle pour l'emboire à gaz na gaz mon vieux et meilleur vœu na meilleur vœu na de cognos sur Monica Chilangandu donc au fait anniversaire na déjà le 29 donc meilleur vœu nzambe abatelo na famille no mobimba na bosa ni bongote Frida Kanga ba charme ma copine depuis ba Suisse kuna ba vacances ele ka kitoko na yebi donc meilleur vœu na ba de cognos sur bozuli beaucoup ya kolanda biso de partout dans le monde vraiment beau s'abonner massivement ndingo ta l'émission au mobange l'émission avec Maogi voulait au clic au talika na se on ceux qui non s'abonner na CL News au talika na se wana au monde la place on commis s'abonner en rouge au cliquer kaka au s'abonner parce que si on s'abonner wana au banozwa ba news c'est CL News TV donc à la hâte donc so ka to cheka élément c'est ka mbala moko yo ozu donc to kota 2017 na bike makambo kitoko ekozala vraiment merci. Mais donc j'ai fait ma fille avec sa fille le histoire de sa vie bébé Kensi et maman Glody ma fille donc ma meilleure venue nzambe abattre la bino vraiment ngala bino to comme na suka na epte so mawa linga ba ça